Mbote lisusu bandeko balandi oya ngai na bandeko ya nga bandeko kamite ya malamu na bandeko kamite ya mabe ngai ndeko na bino Didier Kik mopanzi sango ya tokomwa pe television na pesi bino nyonso mbote na bapanzi sango oya basongi mbote na bino pe bokolanda ngai mokolo ya lelo tolambuki na tongo toza bongo na commune ya Kisenso mikolo uti koleka biso nyonso tolandaka bauti ko violer ba infirmière ya basi bazaka violer systématiquement na hôpital moko la place kuna na kati ya affaire Kisenso balongoli mutu bandaki ko gérer hôpital batie mopanzi batie mutu muso a continuer dossier ya ba infirmière ya Kisenso bazaka violer ba députés nationaux provinciaux ba président ba assemblée nationale gouverneur atsa makolo kuna si le te ba suite le na tongo des administrateurs bakomi balingi babomana gouverneur yemoko ataka signature ataka moto mususu mikolo euti koleka banome susu moto mususu o alongwaki bazongisie na hôpital bomisaka bato le to la tozo na temps gouverneur se prévoir tozo temps ya koyeba bandeko na biso basi est-ce que to senga ba pesa mamero matricule l'état reconnaître bango basala yango te bitumba ba poste tozo wela kaka babenga biso bakonzi excellence ba honorable yango de konla wela mais bandeko basi bazala violer kana bango esuka wapi bandeko musu bazala condamné o bakima kana bazala mboka nini suite eza ndenge nini te toza bongo kuna na quartier révolution o babenga mingi torder hôpital o ba violer bandeko na biso basi kuna na Kisenso na ministre to robeta masolo kuna bazo bomana ba administrateur ba komi balé ba médecin directeur général ba komi mi balé dans ndenge na kinoise ezali ndenge na mama yemozalaki ndenge pe kuna na hôpital na moke hôpital ya d'état wa ndenge komi des gestionnaires tokosala nini nani asigné baarrêté wana gouverneur ya ville de Kinshasa lelo toyei kosolola masolo ya mboka Congo toyebi ke tozala mois ya lipanda toza marqué toza le premier zolozolo trésor toza le premier juillet mais yango te kopekisa biso tosolola masolo ya mboka Congo na banda koluka banda kala président Ezulia Paul Richard, ingénieur moni na mboka na biso Congo, na bandeko koluka ça fait moi une semaine. Toso la masolo o alobaki na ngai Didier moi na ngai. Il faut to rectification ya histoire ya lipande ya mboka Congo. Ndenge batu bakoma, na ndenge batu beta histoire ya Congo ezalaka bongo te. Ngai il faut na ya comme na vivaka yango. Na zalaka na ba politicien wana. Na expliquer bino. Nini elekaka réellement na mboka Congo. Na ko tika batu bakosa pa mabote. Na kati wana tokobeta pima solo ya discours émission mokonzi mboka saki lobi direct ya Goma bapanzi sango bayambaki mokonzi mboka ameki orelele kolakisa biso ndenge nini justice mboka Kongo kotambola malamu te ndenge nini makama mituka makama ebele oyo elongo bani malamu te na mboka Kongo donc alelaki mwa moke na comportement ya bayimboka ya baproche na ye alelaki mwa makambo ebele yango mpe tokosolola lelo tokobosi na te kosolola pe masolo ya parti puna parti ozo kamba mati lelo oyo na papa na biso Ezulu ya Monzimba Paul Richard yango masolo ndi tokosola mokolo ya lelo bolanda na bokebi nyonso na le baraso tozo sala émission na ye ndeko kolanda biso ozo mwa bic na papier po yeba ozo ba repère parce que za formation politique histoire ya mboka émission mais entre des formation politique yo politicien le gros la politique na ndinga malamu ozala moyibité okufa te ozala na age oye paza nango il faut le kola na komaka te ya bandaki politique wapi ndeni esalika koma tile nini esalaka na makasi tilelo papa na biso Paul Richard Ezulu ya Monzimba mbote mopanzi wa sango Didier Kiku na kombo ya télévision tokomi wapi na kombo ya mwana mokolo lopango na pesi bino mbote mingi na pesi pe mbote na balandi ya émission na biso ya mokolo ya lelo. OK papa Paul Richard lelo tozo kota masolo mingi ya lipande ya rectification mais avant to kota kuna na yeba papa Paul Richard oza moto oko représenter na sima na yo couleur ya drapeau ya parti politique nini biso tozali bana ya parti politique oyo babenga parti de l'unité nationale. Parti wana nzambe mutu asalaki te makanisi mazala soko parti wana ezalaki te
mbe Congo ezali lelo ndenge ezali te po tango akendeki na table ronde bato bakendeki na makanisi ndenge na ndenge bamosusu balobaki te bapesaka indépendance ndambu babandi na ndambo oyo bapesi bakena oyo bapesi tolinga tozala Congo ndenge toza lelo te. Donc mboka elinga okabwana soko lelo tozali lisanga eutaki na parti puna parti de l'unité nationale yango nalingi po masolo oyo baza kobeta ezali oyo elekaka te po makambo ebandi ndenge ni soko totali lipanda ya mboka oyo ezali ba confession religieuse mibale mutu ememi tokoma na lipanda. Oui, peut-être comme kuna papa ezula monzima tozokoma réplication wana. Bon, expliquer biso le bino ça partie de l'unité nationale. Parti de l'unité représenté par nana tanga lipanda. Bon, na tango lipanda parti wana ezaki représenté na Jean Didier Bolikango. Jean Didier Bolikango ye mutu asalaka parti wana. Bon, lokola tokolanda ndenge etambulaki na katikati te lelo congrès apesa charge ya kuconduire parti wana na Élysée Bokumona Maposo. Yazaki honorable sikoyo président république asepelaki na misala na yemingi akamati akomisi vice ministre ya budget. Lokola statut ya parti ezali koloba te soko président azali te secrétaire général ya parti ye mutu ako remplacer président yango moni nazali président national AI na esika ya Élysée Bokumwana oyo akomi na gouvernement en tant que ministre ya budget et komi akoki kozala te ministre ya budget pe aya na parti e babenga kango incompatibilité, c'est-à-dire okoki kosala ndenge wana te. Omoni ye moko mokambi ya mboka ya président de la république tango baponi président de la république asa sous président ya IDPS te mais statutairement ye mutaza président IDPS omoni atikaki maboko na secrétaire général pour asala nini intérim. C'est ça. OK, na mona kibino mokolo ali panda jour oyo to ko commémorer 61e anniversaire ya lipanda ki pointe ya mboka Congo na cimetière à Gombe na tombe ya papa na biso Bolikango bokene ko sala nini. Ah, na sepel mingi na motuna wana po motuna wana nde tinda biso to bimisa bosembo oyo elekaka omoni tango le papa Bolikango wana azali mwana oyo papa Raphaël oyebi papa Raphaël moto asali te tozala toyeba makambo ya ndembo jeunesse organisation ya jeunesse atongi ba stade ba école mingi awa na kati ya Kinshasa. Papa wana atalaki na bano bazako kola na tango wana mwano ya monaka ye na maele mingi ayebaka ke akoko salisa mboka ezalaki ye wana Jean Didier Bolikango akbolokaka. Jean Didier Bolikango akbolokaka na 1930 parce que makambo indépendance na biso ebandi wana fumuki mbangu pe yango tango na lobi ba église mi ba ni confession mi balé eza catholique na kimbangiste fumuki mbangu abandi makambo na ye. Bon biso tokokoto ya yete po nazali molobeli apuna oya bango mukolo molobeli na bango akoya mais biso nyonso na puna na nini fumuki mbangu ba ebanda lelo bobenga kintwadi ebandaka na 1930. Eloko nini elekai na 1930 na 1930 papa Raphaël de la Quétule de Riov asalisaki abengaki amonike abimisi bana mingi oyo ba ya mayele alobi bon mais loka bokomi mingi bozala sima ya oyo mukolo na bino oyo azaki 18 ans azako zwa coupe ya meilleur enseignant na ville ya Kinshasa. Biloko esala makalisu te lelo so batuni o mbalo yo mbulo yo nana bimaki meilleur enseignant ebani te mais na kalezaka bazaka ko côté ba enseignant
Donc baotala nani na bango ayebi asalaki musala malamu. Papa wana azwa 18 trophées. Nani apesaka ye aponaka ye atango asali lisanga ya bana nyonso batange pa basango ba père de skeut baobenga kango ADAPES. ADAPES ebandi na 1930. Papa wana sango wana apesaki yango na contrôle aboli kango. Tango ya ADAPES wana makambo ya lipanda ebandaki nde wana. ADAPES tango babandi koningisa bamindele mundele moko kombone Van Bilsen Belge ya yaki obimisa plan moko alobi lokola mwa ba intellectuel ya ba congolais bakomi mwa mingi to sala programme moko ya 80 ans pour bazo indépendance d'autres les indépendance so kamati 1930 wana plus nini 80 okomona okoyeba mbula nini bango bazaka olinga bapesa biso lipanda yango ba tata na biso bayekolaki ngonga wana batali babite po so tozo pesa ngonga mingi toyebi te biloko nini pe bango baolengela pona kotia biso tobenga bikumu lokola bakala. ADAPES akomi abandi musala na ye. Tango ADAPES akomi asali pression leki makasi. Roi alobi te moyen ezate po makambo ekomi ndongo to sala to pesa bato yo lipanda na bango. Wana tokomi na ne 57 alobi pas de problème to pesa bango lipanda po makambo leki makasi. Wana ADAPES ayeko bongola ayeko sala nani basali Asoreko oyokaka na nzembo ya indépendant tata babandani Asoreko. Donc Asoreko wana elingi oloba association de ressortissants du Haut-Congo oyo papa Bolikango asalaki bato nyonso bazaka oya na Kinshasa na masuwa baye kotanga awa batangi bato nyonso batangi na école ya ba père de skeut o bayaki na ADAPES na bao musu ya ba frère Maris bango nyonso baye na Soreko association de ressortissants du Haut-Congo wana lokola mundela lingaka te basala politique bango benga ngo lokola association culturelle wana bandeko na biso ya ba Congo basalaki abako ezaki alliance ya culture Congo wana ba butanzeza landu ye mutu oyebi kombo penza kasabubu ayeko ya donc créateur ezali Nzeza Landu tokota kuna te wana makambo ya bako tozonga na nzela. Alors nani tang basali nini Asoreko abandi kotia mundele moto ba mindele lekeli bango basali nini na gouvernement na bango colonial oyo basalaki na 58 po na 57 Asoreko ningisi bakamati papa Jean Didier Bolikango bakotisi ye na kati ya gouvernement. Azali le seul congolais oyo azaki na gouvernement ya bamindele ya bacolon na poste ya commissaire général adjoint à l'information au Bobenga Kalelo vice-ministre de l'information. Donc Bolikango azalaki yango na 57 tango wana na 57 pe ba ekosala ba élection na ba commune oyo papa Diomi Gaston azwaki na Ngirigiri oyo papa Joseph Kasavubu azwaki na Dendal o bobenga Kasavubu lelo po bati kombo na ye oyo papa Lutula azwaki na nini na commune Kinshasa oyo Esanza azwaki na Barumbu oyo nani papa Zoao azwaki yazalaka ko babenga premier bourgmestre lelo to bengaka gouverneur. Donc biloko wana eleki
pression bango bakasa so basali boye pression ko diminuer. Par contre tango bapesi bandeko moi banini wana bazwi sous pression ye makasi mondela lobite soko boye to kende na table ronde po asoreko aza ko ningisa kaka yango moni soko tina mutu batu nini o bazali ba observateur ya makasi ya société eza ba yembi nzembote ba artiste ba tango bakendeki ba politicien ba leader bakendeki bango moko te ba memaka na ba observateur wana ya société bakende batala ndenge bakobunda kuna. Alors tango bakomi papa Bolikango a créé cartel ya ba unitariste et nationaliste. Cartel wana ezaki komi opposé na ya ba fédéraliste. Fédéraliste bato balobaki no ba pesa ba Congo indépendance na bango à part si mabalanda ba pesa Équateur ya ye à part ba pesa province orientale ya ye indépendance à part Katanga jo ya ye à part Kasai pa jo ya ye à part parce que tango wana tozalaka na ba province motoba. Donc Bandundu azalaka na ni bazalaki na compte ya province de Léopoldville. Bon, soko ba pesi na province ya Léopoldville bango nini bato ya ba Congo bazalaki koloba ke ekoma ni leo capitale na biso nyonso ezala na compte ya république na bango. Alors papa Jean Didier asepelaka na makanisi wana te makanisi na ye soko balandaka yango mbekutu lelo birolela o est mbezate po ya lobaka nini ya lobi lokola déjà bamindele basaleli biso plan baoloba nini Congo belge Rwanda et Burundi. Donc pona ye abi tala occasion yango oyo tango tokosala tozwi indépendance bapesa biso indépendance mobimba tosala République du Congo Rwanda Burundi na sens que bango wana ba parti wana nyos eya na kati ya Congo. Donc président ya Congo ye mutakozala président nango soko balingi ko sala mwa autonomie bapesi par exemple Rwanda azaka na mwa premier ministre na ye Burundi premier ministre na ndenge ezali na royaume britannique o moni ba écossais bazana na bango bani te système wana ezaka na ba britannique na Angleterre okuta Angleterre te na britannique parce que Angleterre azana premier ministre na ye Écosse azana premier ministre na ye donc Irlande azana premier ministre na ye mais nani Rwanda bango moko donc quoi siko bazana reine moko. Donc ndenge Bolikanga monaka président moko oyo akozire nyonso mais na ba premier ministre misato. Alors comme ye tang bakomi ye lokola batu bazako mutu amayele azaka toujours ko rejanter balanda ki mingi alors apesaki akanisi abinde kona biso parce que tomba keneke na table ronde Lumumba azaka na prison ya habité poto bimsande kona biso et puis comme Lumumba bazaki na compte ya MNC azali nationaliste donc azaki na kati ya cartel wana ya habité to lukato bimisa ndeko na biso Lumumba comme yem tazaki porte-parole na table ronde po tata wana zolo ba français ndengo yo biso lo baka sikoyo na université wa mais ya bandaka ngo kala soka lobby ba mindele nyonso mituka kabo soka komi nyonso ba ye wana Jean Didier Bolikango yango tango bakomi ajuide alobite to bimisande kona biso asali ni abiso ko ngana ko sala tango nozwa parole no loba misale ko sale mate so boke obimisa ndeko na biso Lumumba na prison te ayao omwindenge Lumumba bimaka na prison sur demande ya Jean Didier Bolikango porte-parole à table ronde. Mais ye Lumumba ngo bakanga ye na prison akende ko sala nini akende ko tambola yo ilo ne sera gasala bolo tika na kokota wana te parce que wana solo wana benga bato MNC baya ko betela ngazali awa
na kombo ya Puna. C'est ça. Alors Puna na MNC tobimisi nani na boloko avion spécial batindi kolongo à Bruxelles et kozwa Lumumba pour rejoindre Baninga pour basengi ebanda. Bon, kombo mususu oyo nakosenga batanga kayango kombo ya Papa Bolia. Papa Bolia ye mutu azalaki na table ronde vice-président na compte ya Congo. Pona nini potang bakomi babandaki makambo ya nini ba fédéralisme wana na unitarisme lingeni dongbana papa on habite botika nano nini wana to ya nano atoyo sisa no makambo ya date d'abord ya koyoka na pona indépendance na mokolo nini bakopesa yango. Alors bapesa ki confiance parce que azaki na idée ya malamu yango ye mutazaki vice-président na table ronde na compte ya Congo pour présidence ezaki na Belgique, vice-présidence na biso Congo. Donc Papa Bolia mutazalaki wana. Alors eloko oyo nalingi toloba ezali boye. Rectification wana. Rectification yango tozo ya histoire ya Lipanda. Bitumbo ezaki kuna motoyo ya salaki koleka bolikango azalaki te. Yango yokaki ba musicien ya African jazz. Oyo bakendeki. Ezali ba musicien lokolo ya lelo te ozwi na nzela ayebi kobeta nini pekele ozwi ete. Ezali batoyo batangaka mukanda ba tango zoyoka Kale Jeff baza bato ya pamba te. Donc soko telemi na ye oliaki otondi te aleki yo mais ayemba. Alors bango bakene tango ba assister ba moni ndenge ezaki kobunda yango ba yaki wembela bino nzembo indépendance chacha to juillet indépendance chacha to gagner. Sikoyo tango bakotanga ba mangombo ebundaki asoreko umoni asor babandaka asoreko abako azoyasima na bako asoreko wana yango wana ekoma Puna. Alors ndenge nini ye bon tango bakoyo tanga bato sikoyo oyo babunda bato oyo ya solo babandaka ni bolikango kasavubu. Donc bolikango donc ba peintre ya société ba classé bongo bino boya kotia makambo ndenge mususu okomona monument ya ba mususu ezali ya yezate ezali kamoko ya likamwisi yango lokola tokomi na état de droit tozo tuna na président de la République a convoqué toutes affaires cessantes les états généraux ya histoire pour bateau ya mayele ya histoire to restituer. Un pays sans histoire, c'est un pays sans repère. En plus, on ne falsifie pas l'histoire. Nalingi olobaboye. Mboko yo eyebi histoire nangote etia kamote mateke ekobongo. Po bongo il faut yeba outaki wapi, okomi wapi, be ozokende wapi. Alors, balobi, on ne falsifie pas l'histoire. Yo botami lelo, yo lobi nga botamaki mokolo ante na botami. Bon mikolo yo zo effacer wana. Bato ba monaka yo. So balakio ba photo ya mikolo wana, oloba nini? Yango bazalaka ko falsifier histoire te. Mais est-ce que papa Zulia, tant que vous fandaka, vous monaka tant ba tanga histoire, tout monaka ka. Paulo Maurice, Okito, Lumumba, Mbuta Kasavubu, Mbuta Nzalandu. Papa Bolikango akotanga mate atanga mamingi na suka esala kabino ndenge nini? Te. Ezo lakisa ngaso na oki yango na esika na yebaka ke mboka na biso e bongi na ote ezana bosembo te. Bosembo nde mutu etiaka makambo na nzela. Po soko ngai na lingi koye kondima te Didier Kiku alekinga na musala ya kupanza sango ngape na mikomisa mopanzi sango
donc na ngonga wana mboka ekobonga te. Soko yo Didier Kiku olingi oza mopanzi sango lobi yo oya kofanda esika nga azali mpona kodirige parti okosala ata poso moko te po eza musala moto na moto aza na musala. C'est ça papa Ezula donc na yeba na kata table ronde wana tangla biso quelques leaders congolais bana mboka Congo o bazala à part papa Bolikango tala po batia totie émission na makambo ya sentimenterie. Oui. Kamata indépendance chacha nzembo wana mais ezali o basalaki mokolo wana kamata yango beta yango komona liste e batiaki yango na ndenge moto na moto abundaki batiaki yango na ndenge lingomba na lingomba ebundaki batiaki yango ezali ya liseki te boyoka yango bozobina kasi bozotia mate ya nango na mutu te moni eske ezali boni lelo ekoma bamisu bazo ko honorer bango mais na ba jour férié toujours fêter jour férié ya mutu ngana mais bato mususu bazo ba jour férié te nini le kana kati wana yo za politique yango na ngina yebisa politique yango na ngina yebisa yo ezalaki bo wana ezali ba technique inavouée bato oyo baza na oyo bazaki na pouvoir oyo azoluka eloko azwa na kote wana azio ya ye kombo mutu ati tokamata mutu lokola papa Bonboko Justin Lokumba Iselenge ye azalaki le seul congolais na ngonga wana oyo asalaki science po na relation internationale oyo esalaki te aya kotia maboko na acte ya indépendance po epesa mwa kilo na kote ya Congo po Lumumba asiniaki il fallait moi moto ya solo aya osini ya yaki ko signer bon tango bino zo tanga bo négliger est-ce que ça makamalam batu bazali yango na lobi tozonga tokende na état généraux ya histoire tokamata nzembo wana nzambe aza makasi asalaki te African jazz ekende ba musicien soso batala batu na bango baza kubunda nani aza komiboma pona mboka nani makanisi na ye ezali mingi donc basali nzembo batikeli biso mais pona nini nzembo ezali tokando koma na bamisusu baza na ba nini monument bamisusu baza na ngote bon to kipe kuna te loka to komi na état de droit to senga na président monument ya Jean Didier Bolikango po Kinshasa basa tondisi ya batuso awo ya Jean Didier Bolikango ba mema to kosata na lisala po mokolo yo asoreko akeneki na lisala po akoma a changer kombo akoma puna bibembelalaki oyebeloko basalaki Anani Jérôme yazali mwana ya lisala mais ba pesaki ye ministère ya défense po akende oboma batu apesa ordre baboma batu ya asoreko wana bazokoma puna po esalema te donc esila libela kasi okokamwa na baparti nyonso wana hein? Donc puna banda mokolo moko te soyoka puna mibale okoyoka kaka puna za moko parti de l'unité nationale. Donc makanisi oyo wana bapesa biso totikaka yango te meme soko masolo ezali soko tolingi meme kanda soko ezwi tango kanisi unité nationale ozongi sima obandi okanisa il faut na toluka tali kambango eza ndenge nini tozwa solution na bandeko pour to continuer l'histoire. OK papa Paul Richard ingénieur mboka Congo papa Ezulua Monzemba ngalinga kobenga mingi papa Ezulua Monzemba Paul Richard Ezulua elinge loba boye oui na Kimbuza elinge loba escalier omoni biso na epa na biso kuna zamba oyo ya bino abate zamba kuno kokuta nzete mususu ezali bolai mètre tuku mwambe, c'est-à-dire 80 mètres de long. Alors, pourquoi toza na kati ya zamba na lera na tango wana bazosa ndenge nini mwana oyo ya makasi donc Ezulua
akomata ke afanda kuna na songe ya nzete mpona kotalaka soko banguna bazouta bipai nini balingi koya kosa. Donc bagete o tobe koma obenga siko bagete. Donc bango donc ye wana ejulwa. Ok papa, message ya suka na sujet oyo ya rectification ya lipanda ya mboka Congo histoire ne uti ko bongisa mo malam bongo. Donc to yeba bino batu ya parti puna. Yo za président AI secrétaire général ya parti puna. Ba militaire nyoso ya puna ba kolanda biso sikoyo. Boko senga nini na l'état actuel asa nini pona bino bo sepela bo sentir que non leader na bino sikoyo nde akundami na penyos na kimia. Te koloba te ke leader na biso. Leader à Congo. Ah, moni esika to yoka ina. Leader à biso ba Congo. Oh ye, soka zoka idete ke to Congo ezala moko. Mbeza bato bakendeki te to kabwana. Tungo kabwana te. Ye mutu anyataki to zala moko aza leader ya Congo. Biso tozo senga boye. Baza ba papa na biso donc. Salike biso le to le ba mundu ko to le ba mundu. Biso na puna toza ko senga kaka bosembo ezala batika. Po tango moto moka uti na Kimbanseke ya becho ya ye lisolo alipanda na ndenge na ye. O mususu abimi kuna na Ngalema ye abeti lisolo alipanda na ndenge na ye. O mususu awuti na Njili aye abeti eza malamu te. Mitobe bisa mitu ya bana. Tozala na histoire moko oyo ebimi na bato oyo bakendeke kosala ba classe minene ya histoire. Bako établir yango na état généraux ya histoire oyo tokopesaka na bana na classe nyonso ko bana na école primaire ti lera kosisa université ayeba histoire ya Congo yango oyo ezate po ngai nazali par exemple lokola ngaza mbuza nakende otangaka kombo ya mbuza te po ngazali po ngaza mukongo natangaka kombo ya mukongo kaka te balo beloko ndenge lekaka. Ok, balo beloko ndenge bana puna tozo senga ndenge lekaki po temboka na biso ezonga na bosembo po unité obiso zo senga wana po unité zala po boyoka na bosanga na bino nyonso soko bosembo ezate ekusala mate. Ok papa ezula bonzimba papa ezula mondimbo zo papa ezula akoloba papa azoloba makambu toyeba place to uti place to komi na place to kokende yango nde salaka politicien. L'homme avéré aye ba mboka na malam aye ba place to uti place to komi na place ta ko to kende papa mokolo ya lobby eleki to leki indépendance mokonza mboka pesi ki message jour alipanda mboka Congo asala ki message lobby nango mokonza mboka asali adresse amiko sola mokele ba journaliste na ba kuluti na biso ba Christian Lusakweno asoli na bango makamba soli na bango makambo oyo ezotambola na mboka na biso Congo oyo etambola na mitu na biso est-ce que président de la République na Vitali Kamere baza ndenge nini président de la République réaction na ye na Sénat ndenge zoboya kolonga immunité ba miyibi bato bayiba mbongo ya Congo o babenga ba détourner na lopoto na benga bango miyibi parce que bayiba mbongo ya Congo bazongo lolenge longo banité baza miyibi na bande ko biso assemblée nationale ndenge ba kotambola na justice mboka na biso Congo e ko tambola toujours na magui oyamba kisango na ndenge ni pona sango wana na kosenga na ndeko na biso technicien apesa ngana no téléphone na ye soko iza ba téléphone mi ba le pesa ngai soko misa tu pesa ko lakse loko moko e ko zonga kaka sikoyo bande ko bola na moke pesa po eza bongo papa na biso Paul Richard ngasala omoni téléphone oyo natina lokolo na ngai efandi po lokola eloko moko te ezali mais soko toti awa omoni ekoluka ekweya mais soko toti pe boye efandi elingi oloba nini elingi koloba président ya république yeyo po président ya république azwa makasi il faut peuple à soutenir ye apesi merci ndeko nakasi bandeko balandi apesi mokutanga apesaki ba promesse na ye aza koloba soki alobi le peuple d'abord alobi le peuple d'abord c'est-à-dire aza ye azali na makanisi mingi mpona kobongisa nango mboka mais il faut
pour makanisi yango simba peuple azala na ye omoni ntango peuple afandi awa eloko yango efandi mais ntango azalaki ye moko awa alingaki ekweya oyo nyonso ozoloba wana toza na moto mosusu akoki oyokata makambo ya mboka oyo te likolo ya président ya république. Président ya république aza nani? Ye mokonzi ya basoda nyonso ya mboka oyo, ye mokonzi ya bapulusi nyonso ya mboka oyo, ye mokonzi ya baservice nyonso ya sécurité, ye mokonzi ya bamagistrat nyonso ya mboka oyo. Soko alobi eloko eza te tokondo ofanda biso to soutenir ye po omoni peuple d'abord wana oyo azoluka asala po na libongi ya peuple kasi na kati wana oyo bamisusu bosala po peuple abonga te. Biso na kati ya parti de l'unité nationale tunenga olobiawa makambo ya kamere. Kamere aza moko wa biso bayi politique. Tozaki na ye na mwa mangomba ebele. Tosali mwa bamisala ebele. Pona biso parti de l'unité nationale azali moko wa biso. Kasi eloko biso tosengaka. Biso zosenga boye. Lokola biso lingi unité. Unité ekoki kosalema te soko bosembo eza te. Donc soko justice eza te eloko ekozala te. Po justice mutu etiaka vérité. Et vérité soko ezali efandisi makambo nyonso nini. Kimia ekokota. Na yango soko makambo ese komi na maboko ya bajuji totika basala. Metango mokonzi oyo aza mokonzi ya bajuji alobi baza kosala musala malamu te. Biso nyonso peuple tokende na sima na ye po babongisa musala. Po soko ebongi tokomi retrouver wana. Boni mokonzi mboka papa Ezula tongo moni mokonzi mboka akomi na ba discours ya président outi ko kende ndenge kabla lobaka na 15 personnes te bako ko diriger ba mboka ko kende liboso ye pa ko loba akomi ko lamenter oh na yebike na ba conseiller na nga quelque batu na nga pe bazo kotana mamba justice akolela ye nzeta mobesu bon biso banzeta ko petit peuple ne na kabete maso ki senso ba ko lela kuna ba ndeko na biso ba viola bango sans suite lelo yoka yo za mokomi ya sangoti oyebi ndenge nini président akomaki président tango akomi président bapesi ye banani ya sala na bango oyebi ndenge bureau na ye esalemaki oyebi tango ye abeleli biso toza na likambo lisusu ya kobakisa likolo te po aye na makambo oyo tozaki oloba ya beleli mpona nini po ayoki bato azaki oloba te balobi liboso akamataki liseki me amoni yango ekomi mingi yo zali tokamata yo moboti ofandi na ndako na yo oza na kati ya ndako na butu oyoki na libanda lokola makolo ya bato okosala nini? Okosala moto ya sosola osa po bato wana bayeba bato bazali pe bayebi po bana bayeba papa Sebo donc likambo moko ezali ya kolongo bana te totelema totala yango moni po papa oyo soko likambo boya ya kambala moko aza moboti mabe po likambo mususu osali lokolo epo mwana akuki amba papa yoki atiki yo papa oyebi ke balingai basala me lokola batiki yo kolanda lisusu te tango président azoloba no maka alingi oloba boye
amoni alingi asala mais soki asalaki tango ya koyebisa biso tolingo mona mabe alakisi ke tala makambo ya yebi soko lobi boyoki asali likambo bomona ngo mabe te c'est-à-dire le peuple d'abord bino peuple bo soutenir ye po yazo bunda na le peuple d'abord na dossier wana kati okeleka na ba dossier wana makambo ya mituka ba jip ya ba député alobi eza crédité ezali pe donté mais ezali relation entre ba opérateur économique na ba opérateur ya ba moto ya mituka na assemblée nationale nde basangani bazwaki compromis pona mituka wana place wana ya mbyango ndenge nini Didier na bakambo nyonso ba député balobanaki ba télévision yango nazwa koya bitumba banzoko biloko elobami ba oyo toloba ba qualification na français mais moto na moto abengi yango na ndenge na ye biso zali parti de l'unité nationale tozolinga tosangisa bakongolais bazonga bazala esika moko anini biso lobi boye corruption basalaka yango na polele te nani akoya yo mutu moko ya Didier zwa nini $100 corruption na ngai po olekisa nini osala okosala yango okomona ye mutu malamu tokoloba mutu na ye eza ya kotambola donc asesengana po corruption basalaka yango na miso ya bato te bayebisaka te alors biso na parti de l'unité nationale toza kuna biso moni boye asalaka promesse alobaki akobongisa bomoi ya bakongolais na bisika ya bango ya kosala musala na ndenge na bango ya kosala musala soko ozomi souvenir na bapromesse na ye mais tango ye azwi mituka apesi na badepute to bato oyo barepresentant na biso mpo na biso biso na puna tosepeli tolobi boye asali malamu po sikoyo biso bamisusu mpe tozela po mabe ezali soki apesi kaka na badepute mais ntango apesi na badepute soko lobi abengi baminganga baya ozwa soko nsima baminganga abengi bajuji baya ozwa soko nsima bajuji abengi baparti politique bazwa parce que loi sur financement ya parti politique ezali mais esalemaka te baenseignant abengi bango eza mabe wana ezali aza kobongisa nde tozwaka biloko na kote positif na kote ya malamu na ngambo ya malamu ozwi nini na ngambo ya malamu olobi tala eloko ezosalema tosala yango boye biso tobongisa bino bacompagnon ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Besengande le père na ye papa Ezulu wa Monzemba Paul Richard place na bino et pas ya président de la République actuelle na pouvoir en place union sacrée place na bino ezalaka to ezalaka te papa oyo wana okomi na makambo mosusu eza te yoka ezali te pa président république nakokamisa bino okosutuka na président république asali bapromesse ya koyamba biso mais président république mutu asalaka protocole te atindi na kombo ya bato oyo okende kokuta mais tina koloba oli boso na plateau awa eza te po eza soni basame zunguluke tika toza kuna te mais biso tozwi nano ye na mabe te mais toyebi aza na pasi nyonso baza pembeni ne wana baza mpo na ye te soko président abongisi nini bureau te makanisi oyo ya kitoko oyo atondi nango nyonso yokenda mai yo oza mokonzi ya sango te koma kaka mokanda osala mpona expérience kende na présidence ya république oyebi administration soko oke otika mokanda basalaka nini so bati
bakomi date na moto oyo ayambaki yango code na ye asigné. Mais yo kende otika awa okomona batika yo lobi babaki. Mais tango okende otala numéro ezate na moto oyo elingi oloba nini traçabilité ezali te. Traçabilité elingi oloba mpo oyeba mokanda oyo ewuti na nini ekendeki sali balingi te président république ayebaka makambo ya mboka. Donc administration eza na traçabilité te, donc c'est-à-dire eza bureau ya président eza administré te. Baza wana mpona okende olukaka kaka mbongo mpo mona président république protocole wana mbongo po likaki na lobelo yango tika na bwakelo yango ne na bino ba compagnon ba bobundi bongo biso na bino mwana na bino biso to bundi basanga biso ba petit peu bino susu biso to bundi Mobutu aboyaki ko pesa biso ba droit na biso, Laurent Désiré Aye aboyi ko pesa biso ba droit na biso, Joseph Kabila aboyi ko pesa biso droit na biso, mais basenga biso mbongo beaucoup na mwana na bino moko yeba parce que poste ça poste politique bino bozo ba père ya politique yango to lobi biso za bato a parti de l'unité nationale to lobi bo na kombo a parti na biso président biso zo pesa na no faute te po nyonso yo batieli ye mutatiaki te soko ke to sali banquette moto yo auta oui auta moto moko oyo azaki tango bitumba ezali pembeni ya président azate moko te nyonso. Alors biso nde toyo kele mawa biso tosalaka na papa toyo kele mawa po libulu oyo ya zindi eza libulu ya bakosi. Donc bakosi wana bazobikise te moko na bango te meme na nini na niveau ya parti po aloba te batala misala nyonso tosala soko moni conseil de sécurité pour na plan ya sortie ya crise ya Congo azoka misalo ezaka na signature ya Papa Etienne yango wana ekoma résolution 2490 mais moko te lokola bango bazaka na kati ya misala wana te moko te ya bato wana baza na kati bato bazaka na kati ya misala wana bazate. Ok papa tokomi bona suka télévision za lingonga mekana ko expliquer bana mboka moi décision to ko sola awa to sololi oyaki to sola to ngala bengaki na lukaki yo poto bongisa mo ngai histoire ya lipanda mboka na biso Congo na sortie médiatique ya mokonza mboka mekana ko expliquer ba congolais ba zubiso na kati misi ba zubiso na bandeli misi ba zubiso na suka mekana ko expliquer bango na moi bokuse oyo to sololi mokolo malelo parce que mikolo ko yesu to yamba oyo ezaleka ka to zongeli makambo na biso série continue. Bon na bokuse ezali boye to sololi na mokolo ya lelo makambo yo elekaka po tozwa lipanda na yango na utai koyebisa oyo bazobeta lisolo bamasolo oyo ezobetama eza yango te po bitumba ebandaki obanda mubu ya koto yoko kama libwa na tuku misatu c'est-à-dire 1930 nde ba makambo ebanda bato babanda makambo batia penza makambo na nzela ezali Fumuki Mbangu na Adapes donc tolo l'église catholique saki bana ya formaki ati bango na Adapes donc ba mangomba wana mibale mutu ebandaki il faut babanda histoire bongo sima bako ya boye ole ya kokende mutu na mutu atangaka po mutu ya mboka na bango aza kuna eni eza bongo te po mboka oyo ezangi histoire ezali mboko ekotia motema na kokoma malamu te mboka oyo babongola histoire na bango moko bamiboma po yo obotami na 1930 tango yo zolo batenga za mwana ya 52
bongo bambula wana nyonso yo makambo monaka bato musu bakanga yo ba photo banini tout ça soko ba ko présenter ngo ko bimaning donc obima bololé biso to sengi na président de la république basala état généraux ya histoire po bakoma histoire moko ezala kaka yango oyo bana nyonso ya Congo bayekolaka balakisa na bana kubanda na etelo ya yambo ya mibale peti na suka bon na oyo etali sortie médiatique na mokolo ya lobby sortie médiatique na lobby boye na lakisi expérience moko awo omoni natiaki telefone awa bongo na tangu na bakisi musuli ko nango esalaki po ekweya tangu na eko bakisa mususu awa efandi elingi oloba nini telefone ya se wana eza mboka oyo natiaki awa eza président ya république oyo nayaki kotia ezongisaki boye ezali peuple congolais lokola président ya république alobaki le peuple d'abord bino bosalisa bitumbo yazo bunda eza pona yete tango bakoloba na yo po ba distraire yo baboyi kosambisa ba miibi babombi bango babani babimiseli yo lisolo mituka nini po ya kolalisa yo pongi biloko wana kolandaka yango te yo soutenir chef de l'état po a réaliser ba promesse ya salaki ba promesse oyo to balobaki alobaka akokendo fanda na est po asisa bitumba nani andimaki mutu andimaki te aye mbula mibale yango yo azokoka te nini ye wana uti kuna mutu moko andimaki te ebo oyo kisango tozonga kuna te tokamata ba promesse asalaki yango yazo salati yango biso tozobimisa buku wana tokomi kili cru la politique de déboulonnage de Fachi, mythe ou réalité. Pour motomoko te andimaki tango alobaki yango. Ake kolobango na États-Unis batu batikalia koseka. Bafinga mais tango abani osalango bazoko yazali nzamba spesaki don mususu. Azana akena biloko ne diplomatiquement ozomona ya fungoli minu yozo kanisa nzoka zo kende na ndenge penza ya nini ya solo a déboulonner nini bazaki oloba aso basalibo te Kabila qui dirige leloyo ekoma nini harcèlement contre la famille de Kabila elongwe ke Kabila qui dirige ekomi harcèlement bolanda peuple congolais bolanda babiloko wana te bozala kimia alobi na bino makambo ya mituka bo sepela soko président bimisi mituka pesi na ba représentant na biso po abandi il faut abanda wana ba wana nde mutu ezolakisa Congo abandi na bango mais biso nde tozela tango asisi na bango tozela mutu basalaka na bato nyonso mbala moko te tour moko ekoya bato na bato baza na ngonga na bango oyo bakozwa donc ezali idée ya malamu bakamata yango te na idée ya mabe donc ayebisi po mboka ebonga il faut justice bosembo soko ezali te mboka ekobonga te po moto musu akotikalaka na kanda aza na kanda po mais soko bosembo yaka ekati epesi ye raison kanda na ye ekosila donc makambo touti koloba yango wana ok papa ezula totondi yo botondi ezala mbala liboso mbala suka te chaque fois tozana bosenga na oyo yaka osolaka na bakongole bayeba politique na biso tokuti wapi tokoma pito kokende pe wapi papa ezula ok merci mingi na bandeko balandi ya tokomi wapi émission alelo ezalaki bongo papa ezula monzemba ayaki ko rectifier mwa moke l'histoire ya lipande ya mboka Congo nete dokumeki mpe kosola moke na sortie médiatique ya mokonzi ya mboka makambo ya ba justice makambo mituka makambo belebe ya lobekele boyoki ndenge papa ezula monzemba auti ko requalifier ko bongisa mwa moke l'histoire
batangaka kombo ya papa bolikango te mpona nini histoire 1930 biso bandaka 1955 1960 1930 mpo nini tobandaka kuna te nani achange histoire ya Congo yango nalobaka journée ya juin ya mois de juin oyo mois de juin il faut ezaka mois moko ya réflexion mpona biso bacongolais tolukaka toyeba touti wapi tokomi wapi tokokende mpe wapi ekezala malamu mingi tokutani mikolo ezali koya papa ezula be atiki bino te oyo ezalaka série ntango tobandaka la série commence tokokende ngo ntina suka lobi